RTVE, Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation. Bon début du mois de mars, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de cette émission Week-end chrétien. Vous êtes partout ici à Kinshasa, mais aussi partout à travers le monde, parce que c'est possible de nous suivre aujourd'hui avec l'application Blue OTT International. Donc dès que vous téléchargez et que vous installez cette application dans votre smartphone, vous pouvez facilement capter la RTVE partout où vous vous retrouvez. Merci une fois de plus d'être branché sur la première chaîne de la révélation en République démocratique du Congo, et surtout dans cette émission que vous aimez beaucoup, l'émission Week-end chrétien, une très bonne émission conçue par les enfants de Dieu et pour les enfants de Dieu. Donc les enfants de Dieu de partout vous êtes, émission Nabino Yangoyo, boza vraiment ébélé, boza déjà branché. Nazomo na déjà ndengeni ba téléphone eza ko fungwa banda ku batu au courant ezate nangonga o donc funguli ba téléphone pona kolanda émission oyo ya bana nzambe, émission ya ba Kristo et selemi pa ya ba Kristo pe ezali kolanda ma epa ya ba Kristo. Salutations à tous les hommes de Dieu, surtout ceux qui nous font confiance. Vous avez belé à Kinshasa, puis dans la province nyonso, hein? Donc selon la confession religieuse, la communauté nabino, mais aussi différentes églises locales, bipai bozo la nabiso, donc bambote nabino et belé, émission nabino et bandi déjà. Merci aussi à la grande équipe qui nous accompagne déjà. C'est samedi 1er mars 2025, donc mois de mars, c'est le baratango nyonso. Ezali moi yaba mama, donc ba servante de Dieu nyonso, ba servante de l'Éternel nyonso, ba mbote nabino ebele, te bi que moi o ezali moi ya droit de la femme, o bozali ko militer pour na ba droit nabino, ba mama nyonso, ba mbote nabino, bi pai bozali ezala ba mama o boboti biso, ezala ba mama o bazali ba longani na biso, donc ba mbote nabino et belé, donc to bandi déjà ma solo na biso ya samedi ya lelo. Alors nous allons commencer cette émission par une très belle chanson wana yangonde ko permettre biso de recevoir notre premier invité qui est déjà ici sur ce plateau avec nous. Mais j'aimerais que nous puissions commencer déjà par cette chanson plutôt oyo Claudie Lungelo ou azali kuna na kati ya régie azali kopé sabiso ezali chanson Mapeka. Nini nde mapeka nani nde mapeka tola nana nzembo ngo bongo na simanango neto koyeba pourquoi titre wana Mapeka. Alors Claudie Lungelo, c'est parti. Ya bokula ekokani na boso soda mosala na Yesu engo ya bokula ekokani na boso David aleluya na mapeka yoyo na mapeka na mapeka yoyo na mapeka na mapeka yoyo na mapeka na mapeka yoyo mosala na Yesu engo ya bokula pasi ekokani na boso soda mosala na Yesu engo ya bokula ekokani na boso David aleluya na mapeka yoyo na mapeka na mapeka yoyo na mapeka na mapeka yoyo na mapeka eloko nesika na yango na mapeka eloko nesika na yango na mapeka balewi bokumba sanduku ya mibeko na mapeka basali na Nzambe bokumba sanduku na mapeka aleluya na mapeka yoyo na mapeka na mapeka yoyo na mapeka na mapeka yoyo na mapeka na mapeka
mema sanduku na mapeka Soni kafuta yo kumba sanduku na mapeka Apote mutombo yo mema sanduku na mapeka Papa espe yo kumba sanduku na mapeka Voici l'homme yo mema sanduku na mapeka Dr. Kaluki yo mema sanduku na mapeka Beni Lobeli yo mema sanduku na mapeka Papa Mukuna yo kumba sanduku na mapeka Papa Kakenzo mema sanduku na mapeka Basali na Nzambe bo kumba sanduku na mapeka Haleluya na mapeka yo na mapeka 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 Papa Walesa yo mema sanduku na mapeka Basali na Nzambe bo kumba sanduku na mapeka Aeveke na ngabo mema sanduku na mapeka Apota mosi yo kumba sanduku na mapeka Nganga ya Nzambe yo kumba sanduku na mapeka Eloko nesika na yango na mapeka Haleluya na mapeka yo na mapeka 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 Aeveke na ngabo mema sanduku na mapeka Basali ya Kongo bo kumba sanduku na mapeka Prophète miracle sanduku ya mibeko na mapeka Prophète Timothée Christo mosakoli aza na mboka Évêque Clarisse ezali kambo ya mapeka Oh Ubina kawapi Jema Shingo Solo Deya Beta Tobina Voilà na mapeka Évêque Jima Ubina mapeka te Keba na bimema mema Uza kufa likola kosimba Nobede do mapambo makipona yango Ayeba kibisika ba deposaka Ars la memaka na mapeka Ezali kambo mapeka Pasteur Olivier Ifaso De Congo Ubina mapeka te Ezali kambo mapeka Parti ya mapeka Batikelaka ba sakrifika te Yoko magolia parti ya mapeka Est-ce que ça sakrifika te Keba Okokufa lokola usa Pasteur Samuel Mbayo Ezali kambo mapeka Que Dieu vous bénisse. Voilà. Merci beaucoup, Glody Longelo. Je veux dire, une très très belle chanson. Oh, et ça vraiment Essengo. Nabana Nzambe nyonso bazali kolanda biso awa na Kinshasa na ba district nyonso. Donc veut dire na Funa, na Lukunga, na Moamba, na Changu, na bandako nyonso bato bazana Essengo tellement ya koyamba loyembo kitoko oyo esali Essengo et pa ya ba sali ya Nzambe et belé. Alors namapeka ya biso sanduku namapeka elongo na Yesu Messia. Alors fidèles téléspectateurs, chanson touti kolanda ezana mukolo nango. Balobara kwanga tikela bateke. Musique pe tikela yango baebi yango. Alors ici ce n'est pas n'importe quelle musique, c'est la musique gospel. Oezali makambo ya ba Kristo. Alors toyambi awa na plateau évêque David Kasongo. Yende muta signé titre wana touti kolanda. Mais azali d'abord serviteur de Dieu. Ou azali ko porter ministère apostolique. Et l'ongo na yene tokondo ngwana awa na plateau na biso lelo. Alors évêque David, bonjour. Bonjour Ndeko. Bonne santé. Ça va nzamba zo batela nangolu na ye. Évêque David Kasongo a utili biso na église
évangélique Jésus Miracle Namukuse église Gemira. OK. Oezwami bongo na commune Yansele. Commune Yansele, quartier Mikonga. OK, quartier Mikonga, commune Yansele déjà venu nini? Avenue Maïndombe numéro 9, quartier Mikonga, commune Yansele. Voilà, donc to pesi bande konyoso commune Yansele mbote na bango, pe to pesi ba Christ nyonso ya église Gemira, ba mbote na bango, bipai bazali kolanda biso na samedi ya lelo. Alors, boni santé à église, boni libota makambo nyonso. Église ça va, famille paix, ça va, nzamba zo batela. Tellement nzamba za na ngambo na biso, toza na assurance, lokwa za na ngambo na biso, kimia za na ngambo na biso. To bandi d'abord na kombo ya église Jésus Miracle. Message clé ya église Gemira ezali nini? OK, message clé ya église Jésus Miracle ezali message nzamba pesa biso par rapport tant tozaki na mokili, tant nzamba sali biso appel alobi ministère na yo na accompagner ngona bilembo, mais na accompagner ngona bilembo kombo ya église oyo yo kokamba il faut bengango Gemira, Jésus Miracle. Jésus Miracle. Donc message clé zali ko talisa oyo Yesu aza capable ya nyonso. OK. OK, par rapport à Actes chapitre 4 verset 12. OK. Ndenge Bible lobi na likolo pe na se na samai ezana kombo musuto bikelate ka kombo Yesu. OK. OK. Merci beaucoup. Alors, ministère na yo ezali ministère apostolique, mais comment un apôtre le loi commis évêque? Mais quand on expliquer biso démarche où salemi pour que un apôtre David Kassongo a comme lelo évêque David Kassongo. Évêque eza, merci beaucoup. Évêque eza ministère tena bandeko bazolanda biso partout. Évêque eza charge. En réalité, moi qui évêque eza ancien. OK, muto umeli na makambo nzambe bako pese charge wana. Mais charge bako pesa ye eza ministère te. OK. Et laksi netingai naza apôtre na lotomo na ngai onzamba pesa biso, mais toke na confession ba axel biso charge comme évêque par rapport à la responsabilité au tozo mema na kati ya confession. Donc ezali confession religieuse nde mutepesi bino responsabilité wana to titre wana ya évêque. OK. Par rapport à la responsabilité. Eza déjà confession religieuse nini et puis quelles sont ces responsabilités là, ce qui est tabouté. OK, normalement il faut naza moi clair, nga naza charge nazo ki na évêque, ya ki évêque pardon na confession église du réveil du Congo. OK. RSC wana nde place na bande ko zwa charge to pe ko kamba domaine wa losambo. Pour les avis na ngai, je crois ba tout temps ba rolanda biso na kati émission ba yo comprendre eza musala nzambe apesanga charge wana ya domaine na losambo. Nde na kati ya confession bazwa ki charge wana ba pesinga ya ko kamba losambo. Na ko kamba losambo wana tangu balingi ba bulisa batu komba évêque babakisa ba charge moko likolo ba lotomo na bango ne babakisa ki pe biso comme évêque. C'est comme ça. OK, merci beaucoup. Je crois que bandeko ya RSC bazali kolanda biso avec l'archevêque Oezali bongo papa Évariste et Jiba Yamampia. Sikoyo lelo toza susu na RCT biso toza na archevêque supérieur Dodo Kamba. OK. Au confession ezakire communauté unie des églises. Communauté unie des églises avec l'archevêque supérieur Dodo Kamba. Dodo Kamba, les prophètes. Les prophètes, OK. On a des places nazo jouer toujours même rôle na bande ko jouer kuna kasi ndenge na okaki na kati émission lobi nande to yimbe loko ne sika nango mutu na grâce na ye. Grâce à losambo eza ngai banda na église réveil ba yiba kiza grâce wana nga naza nango to na kire chaque jour ba comprendre kate ye azalaka nango nde batiki yango et pas na biso toujours. Merci beaucoup pour nos détails. C'est très important. Bandeko bazolanda biso bayeba que nous sommes en face d'un homme de Dieu. Wazali ko evre kaka na kati église oyo azo kambate, mais azali pe ko evre na kati na une grande confession religieuse oyo lelo esimbami bongo na maboko ya archevêque supérieur Dodo Kamba. Wazali Mosakoli
Obisonio Stoyebi, Autaiko Kamba RC, mais lelo azali pe na confession religieuse mususu oyoye azali ko kamba awe ezali émission ya polémique te awe ezali émission ya bana nzambe bazo solo la makambo oyo Bible etindi biso to sala pe mission oyo Biblia epesi biso na kati na mboka ya biso ya RDCP na kati na mokili mo bimba. Alors tokene na idée wana ya évêque tokene na bona idée ya évêque ozali ko œuvrer na kati na cure. Vous allez bongo confession religieuse au bipa et wapi vous allez ko œuvrer actuellement ba activité zali ko leka déjà malamu et ba activité za malamu j'espère dans quelques semaines awa na max déjà nazo sa tourner Kinshasa Mobimba tourner à Kinshasa Mobimba na ko tourner Kinshasa ya ba commune ba district pour na ko pesa formation et pas ba intercesseur que ça la noyau moko ya ba intercesseur ou ko permettre biso na makambo to na ngona mboka batu bazana ba problème pourquoi intercesseur aza mutu asambela pona faveur a batu mususu la sibiso komba intercesseur faut to sambela pona mboka to sambela pona bato yo bazo botate to sambela pona bato baza maladie c'est comme ça mais nani ndé fois à l'intercesseur faut ba la kisayo intercesseur aza nani musala ne pe mission na ye ezani po mutu nyonso akoki kozala intercesseur azomi benga ma pardon mais en réalité a yebiti na ki intercesseur te ndé mutu aza amebenya intercesseur mais na balosa mona ya sambela rapona ye moko OK ndé sengeli ko lakisa ye pour premier intercesseur na obison soto yebi soto bina molimo eza Jésus alobi na za loboko nzambe tata nazo intercéder pour na bino c'est comme ça. Deuxième intercesseur c'est Moïse wa bande ko sambela pour na faveur à Israël c'est comme ça ndé il faut après formation wana ndé ngai évêque David Mokambi département intercession qui toujours bando sala ba descendre chaque mois na kati ya botanique to bengi saba kanyoso sauf jardin botanique. OK na jardin botanique to bengi saba kanyoso pona lobaka boye ou bien bi domaine ngo te ou bien bi domaine ngo mais quoi tozana moi maîtrise à domaine ngo to lobaka lo sambo eza musala le sambo eza musala soko sala yango bi futami so sala yango pe bientôt futama te le sambo eza musala OK non batunyo so ba yebi que le sambo futaka le sambo boye le lo yeli biso langage que le sambo ezali musala le sambo eza musala pourquoi na lobi bongo bible lobi bozo zo te po bozo bosenga te mais mutu ngo pa sambela kiti mazui te poani la ça sala yango bien te mais ndenge nini bino nyoso mba boza na même sujet moko asambela zu réponse mais moko asambela zu réponse te ayeba ko sala te ba prière wana oy bana ko salema na jardin botanique ezala na compte ya confession religieuse ye moko pe archevêque supérieur Dodo Kamba bana ko sala ou bien eza na compte département intercession eza na compte ya confession kasi mokambi ya confession eza archevêque supérieur Dodo Kamba biso tozo Kamba département moko tâche moko c'est qu'on a tâche wana na organisation na biso ndé tozo linga to bando kendaka botanique mais première rencontre na biso ya botanique mais il faut père ya kopambola biso archevêque supérieur. Alors je crois biso peut te profiter en tant que chaîne à télévision na cadre ya émission na biso peut te profiter déjà kolobake tant ba organisation wana ezala déjà bobo sana pe RTV était alors vraiment parmi les chaînes on a recouvert vous avez partenaire ya département d'intercession on est à malobeuti pas mo kam intercession vous sunga biso po bobeta sete nango bobenga bandeko bolobela biso po batu baya ko sambela au moins bible lobiso libota moko sangani et luki longianza menza maromi monisa au moins likambo za na este kuna ngana zo ebisa batu so to sangani to sambeli nzamba ko sa makambo batu bakoye ko s'attendre nango te batu babande ko s'attendre il faut to luka lisungi na États-Unis na France mais nzamba za plus que États-Unis plus que France. Amen. C'est Amen. Comme ça. Là, nous croyons. Alors, une question de curiosité. Est-ce que n'enge ba activité il y a confession ezo salema ezo ko entraver ba programme na yo au sein de l'église que peut-être ou mi pesi mingi côté ya confession côté église au tiki quoi. En réalité, ceux qui confession peuvent reconnaître biso ils pour l'église wana. OK. Ceux qui église wana ils ont confession peuvent reconnaître biso te. OK. Tozo bundana nyoso to bongisaka. Na confession to sali o eza para confession to sali pe par ya musala mission nzamba pesa biso pona ko aider batu mi balubi misato pesa biso po to kamba pe ya batu nyonso bazana ba problème. Tellement biso to zana domaine ya délivrance to zalaka pour l'église nzamba pesa biso te. Eza muto catholique ya missioni musulman zana kamo ko zana problème aye ko mona biso to ko lobata longa na église wa zambe to ko sambela nzambe o apesa ka bien na pesa solution après qu'une église na ye. Merci beaucoup évêque David Kassongo pour notre explication.
aussi likopé sabiso mais au-delà de ça bandeko bazolanda biso bamona iketo bandaki émission na biso na loyembo ango titre nango ezalaki mapeka pe ezali signé et pas ya évêque David Kasongo auto za na ye na plateau awa to solo na ye. Alors évêque c'est comme si ozana ba casquette ebele apôtre intercesseur to lo ba intercesseur national ou international même ils a problème était et puis casquette mususu ezali oza chantre au commis chantre ndenge nini ozala déjà au commis lelo ou bien ezaka ka inspiration moko ya loyembo yela kiyo ndo bani na yo pe ko yemba mbala moko. En réalité nzamba zo yebisa Jérémie utali bu mama na onga na yeba kiyo et là si ngana bandi ko sambela ou bien ko yemba ezate pona komikande na zaboi banda utali bu mama na création nzamba yeba na ozala tant nazaki païen na bande ko sala musique na orchestre Emporio Musica. Musique profane alors. Ok. Nazaki ko sala yango na quartier. Maire animateur ya bakotis ezakinga. Ah bon? Wana quartier nini déjà? Naza mwana ngaba. Ok. Ok, nakoli na ngaba, na botami na ngaba, na veni mbandaka numéro 21. Ok. Après na yeko longwa. Donc bana ngabo bazolanda biso. Ayebinga na kwa mbandaka. Wana bana bengo kombo nini à l'époque? Bando be kombo mama pesaka nga ya papa, mais kombo batu ba pesanga surnom, bando benga nga Zulema. Zulema. Zulema ezala. Le roi comme apôtre David. Zulema ezaki par rapport ya makambo bitumba nazaki nango. Nazaka na kenda ko simba kisa ya carte ya mbongo ya bitumba nazaki ko kendo beta ba mbunda ba kotis beta masolo wana na bande ko beta ba mbunda ba kotis na ba matanga ongata na kati église on a simi mbunda à partir ya 22h ti 5h na beta mbunda ngamo na oyembisa nzembo na okamba prière eza domaine na ngai. OK et l'axi na kata mbunda na obeta na créer pe banzembo na kata mbunda na obeta parce que tant na ba na kata makila et ko sala tant to koti na vie ya ko sambela to bongoli motema na ko bongola motema wana na kata église place na bongola motema na grande communauté na PCP papa nanga apôtre Amos Chibanda Mbote na kata grande communauté place na bongola motema et ko sala nazalaki modérateur nazalaki mokambia louange na église na joué qui moi barole ebele l'espace il y a 9 mois espace il y a 9 mois na komi modérateur na komi prédicateur l'espace il y a une année 6 mois na komi pasteur assistant communauté. Ah bon? OK mais na kuta batu na kati ya communauté na komi mokambi na mo babenga pe mokambi mais ngana yeko kuta bango ezali nini eza wana nzambe ne mutayebi grâce kaka grâce on azwa ki na miso nzambe abenginga aprasali makambo mwa mbangu ti lelo nde ezaki coterité hein te coterité musala comment pe ma coterité comment soki na lobi tozonga mwa sima par rapport à témoignage wana ngata on a bongoli motema na kenda na église moko na kenda na église na kenda na suki ya maboko. OK bakangi osuki na kenda côté église na suki ya maboko wana bazobengo Zulema Zulema parce que choral il faut déplacer choral il peut déplacer muto ayembaka alidaranze vocal moko place wana ayete so tant ba telemisinga na se présenter nga kombo nga frère papi na ye na bongoli mutema na bande ko yemba bo mais na décider nzamba sali appel pa nga na bongola mutema. Ah bon OK après tant tout na pasteur wa yambaki ngai alobi nga oyemba voix na bise na bunda na ko yemba deuxième voix c'est comme ça alobi OK ndeko moko yemba kazate mais choral ezobima tozo keno ba fongolo suki oyemba vocal na ba l'action nzela non bandane ote photo le même jour nzamba ebo flatter bato mundo ko nzamba ebo flatter benzabo ko bima to limite ko na kati ya transport na kati ya ba kombi seriwana na kati ya kombi ba ko molakisa ngai lidango ezali kulonda tile jelu chicha mwena Samalia tulonda londe tulonda matatu tulonda bamamu tulonda tile jelu chicha mwena Samalia et là c'est bazo beta lisolo bandeko mo samaritain wana o yakutanaka na mutakoi asungi c'est comme ça ndevu kaka maloba ba yipsenga na yema mais tangu na bando yembango batu babambinga mbongo ngabi il a simba kama nzambo c'est là donc oyeba ki non nzambo ngote na yebite balakisinga solo pe ya na zape muluba te
action na ba pesinga na yebite ngo laksani ba pesinga ka yo yemba botanga na yembi yango bato ba maminga mbongo kaka ndem ko na côté église na suki ya maboko na zonga sunda kute. Donc les mêmes jours donc bandeko bazolanda je sais pas ce que bazo comprendre donc yo pe mutozolanda biso ata lelo za mopagano je crois que témoignage ozolanda eko iko za la pe moyen pona yo ya opesa bomo ina yo pa Yesu Masia parce que week-end chrétien ezaka émission to beta masolo te mais ezali moment o epesa million de komutozolanda biso opesa bomo ina yo pa Yesu Masia exemple ezali awa na plateau na biso na évêque David otozana je crois que témoignage oyo ekoki pe ko sunga yo donc les mêmes jours aucune église les mêmes jours au bani ko yema na kati église les mêmes jours bosali bokesa la production libanda ya chorale les mêmes jours babambio bambongo nga mo pe na ye na zongi na église na ko vanda mbala moko na église na zonga sunda kute bon bakateli nga suki na église bon après sikoyo tango ba bisinga ba batisinga ba bisinga faut kota na intercession par rapport à vie aux alaki nango na intercession na koti mokambi intercession mbala moko te na bandi ko sambela siko mokambi intercession na sali à peu près un mois na ba 3 semaines mokambi intercession azo présenter azo sala l'examen d'état akendaki ereleki azo yate ba intercesseur to bande na bango na permanence mais qu'il faut beaucoup bando kamba pour muta okamba zate ba ancien na kuti ngasi lokwa bozo umela nga na okamba lokwa na bande ko yeba mwa ko yemba mukie na bandi ko tinda banzemo na bandi kamba kembo nzambe kiti mokambi intercession ayena katikati kuti nga bisinga continuer mba moka anomenga dokomi adjoint na ngai na bandi ko kamba intercession comme adjoint papa après 2 mois na yeko zwa babanto okatsango na cellule na biso pour nga zali lo mwana musala na kati église misala presque suivi comme mabe ngane na bandome na zwi babana longo na assemblée mais to ke na cellule na il faut zwa babanko katsana ngo to katisi na katisi babana na zumbunda batu kutu quartier et frère ko banyoko la ke pourquoi banyoko le ke kamuta mema biloko na memi baba na bongisi c'est là modérateur qu'il te manda 17h 17h30 modérateur azoyate na telemi na bando modéré na komi na 17h45 deuxième sujet modération modérateur singa continuer na komi modérateur ba forma nga pe na ngote histoire pe bandika na komi mbamo modérateur kasi si na modéré na na lokolo nga ba la ça souni OK après 6 mois 6 mois na koma da ko modéré na yo ko modéré représentant visionnaire ya église abande ko tanga na université yem tazaki prédicateur il faut ya akei ayete na modéré na lexi na air ngabi le quoi monter azate nazo exhorter na koi na 1 Timothée chapitre 1 chapitre 4 verset 1 Bible zo beta lisolo sur la dernier jour Paul azo ba mukola suka boy nzamba lobe nga polé na mukola suka basakolo lokuta ba roya ba oteya batu boy ba koloba boy nde première prédication na nga na vie bate yanga pété okoma prédicateur pe ba bongisa na za prédicateur yo mutote ya te tango na bando improviser mate ya wana mbala moko représentant ya communauté aye koya ya kutinga katikati ya bisinga continue tika la pe prédicateur bon tina yako koma pasteur assistant tina yako koma pasteur assistant ya communauté après nde na yeko longwa na communauté topé l'église na ngai. Merci beaucoup évêque David Kasongo na témoignage kitoko. Mais maintenant par rapport à Nzembo, je crois que pendant que tozo solo là, ndeko Glody Longelo a resonga biso to mona rappé bilili ya Nzembo wana mapeka titre wana mapeka. Ça veut dire quoi pour bato belé balandi yango bakika mapeka. Et là kisi nini titre wana? Mapeka eza mate ya moko pona eza enseignement pona nganga nzambe peza pe pona bana nzambe. OK. Pourquoi na lobi eza enseignement? Omoni lelo tozana trouble moko na mitu na biso. OK. Mutu nyoso la mukana tonga ko musali ya nzambe. OK. Mutu nyoso la mukana tonga ko mi prophète, ko mi apôtre, ko mi docteur. Est-ce que aza appelé ou bien aza appelé te? Ndo omona mutu aza appelé te, azo sala makambo nzambe contre na liloba nzambe. OK. Yango tolobi eloko ne sika nango sanduku ya mibeko na mapeka. Sanduku ya mibeko na mapeka. OK. Bible lobi Israël ba uti vers Égypte ba ok vers Canaan. Ba komi na Jourdain. Moye ba katsezate mais nzamba recommandé Josué. Pour Jourdain katana. Il faut ba sacrificateur bazwa arche ba tchana mapeka. OK. OK. Ba utchana loketo te ba utchana mapeka. Ndeta ba tchana mapeka maeka bwani. Mais lelo est-ce que batu nyonso bazo benga mabasali nzambe ba yebi arche ba tchaka na mapeka. Potozana ba uzana kata makambo nzambe. OK. O ba yeko sunga nzambe nzoka nzambe basunga kete. Ah bon. Bible lobi tangu arche
ute pa ba Philistin et ko zonga na kata Israël bazwa kango ba tchaka liko abanyama mais nyama zo memango nyama glisser arche ninge ko ya uza ninga soutenir arche ko ya te ba frappa yembala akufa sur place le lot tozana ba uza na kata ministère siko apôtre na lingi pe ovandisa moi eloko moko wana ndenge lobike ba uza bazana kati ya ministère lelo mais uza oya biblia tango lingaki asunga nzambe nzamba frappa ki mbala moko pe akufaki mais ba uza oya lelo sikoyo qu'est-ce qui fait que azane uza mutu no so yebi na yeki azane uza mais azoko bane pe kaka est-ce que ça que nzamba a changé ou bien mawana nzambe kaka ta ya ngolu kaka to ezani likamni lezo sale malé nzamba changé te Jésus alobi batika ble na matiti ekola nzela moko mais mukolo elanga tango koya ozana posa ya ble ozana posa matiti wana te ndi na kata ministère lelo tozana ba infiltré tozana ba oya solo mais nzamba na posa ya ba oya solo wana mais bible peza clair bible oye babango na misala na bango OK mapeka ezali pe titre ya album mubimba titre pe ya single na biso wana 3 chansons tozana 3 chansons ezana kata single wana ba chanson musu ezani ni déjà tozana elima ya lola elima ya lola pourquoi elima ya lola elima ya lola elima ya lola pasteur bokomi ko bangisa bato moko bandeko bazolanda biso bana ko banga ndenge ni ba pasteur bakomi na makambo ba elima eza soki mutabangi elaxeza manque ya écriture de bible bi oser azolo balibota nzambe zo bebisa mpona kozanga boyepi yango na Israël avo condamner mutu fo yokaye so yoki no te ko condamner te non c'est parce que ndenge tozo solo la boy il y a des païens pe bazolanda biso mupagano moko azolanda biso yoki kambala moko titre ya nzembo ya apôtre David titre nango ezali elima ya lola nani ko bande ko balanda biso po balanda nga bien pourquoi elima ya lola na mapeka na expliquer na lobi eza par rapport ya ba infiltré ba continue évangile ba yebi ko cha archi place nango te pour bible zoloba na Isaïe chapitre 4 bana basi moko ba yepa mobali mo balobi tozwa yo lokwa mobali na biso bazali na zemi mais zemi na nzambe mobali na mutache bango te mais babito me makombo na yo biso moto komi lesa biso moto komi latisa même ma peine évangile lelo biso yesu ayebisa biso boye place o bozo kende bo me masaki te mais bisika ba opambola bino nga pe na opambola bato wana mais tala siko ezana bato mususu lelo ba oteka mai ba oteka mafuta kasi ba uzati ba yebi place o déposer architecte c'est comme ça. Oyo ba révélation aux ali na première chaîne ya révélation donc tango le babilo ko na fofungula pour que toyeba vraiment makambo mais tellement télévision ezata to ko expliquer batan ezali voilà donc wana ezaki par rapport ya premier titre mapeka et puis deuxième elima ya lola ezalo ko la Pierre tango a Jésus bakati singambu ya mai Pierre ya kuti Jésus amoni mutu otambola likolo mai Pierre abengi Jésus fantôme Jésus habité ezangai abi oh eza yo maître otambola likolo mai soki eza yo pesa nga nzela pe na tambola likolo mai Yesu ebisi OK tambola atambola likolo mai tangu ba Jésus azokatsa na ba disciple mbonge bandi kokota na kata boîte tangu mai bandi kokota na boîte bandi kolia ba okufa ba la musi Jésus ala muki ko telema Jésus mbonge vandi kimia ba disciple balobaki nini o mutu ndenge nini na mbonge ezoto saye na ba traduction mzo ko ba bi oyo fantôme bien nani mbonge ezoto saye elaksi ngana bengi nzambe ngane mutu na bengi elima ya lola par rapport ya ba somo nzamba sala kangai po nzamba sala batu ba somo yo pasala ba somo belé omoni nzamba sala nga somo mutu asali 5 atambola kate mais nakata chambre na ye na osala émission alandinga abenga na komi to komi na yebisi mama apesinga ba détail maladie est-ce que so kwa ko tambola siko abi papa 5 ans no tambola nde na yebisi au nom de Jésus bwaka beki abwaka beki nzamba zo mona nga batanga kombo za mina likambo lokutate abwaki beki atamboli papa na bi mutako sala makambo elima ya lola donc elima ezaka ba oyo bandeko ya ba église de noir ba elima ezaka oyo banganga basalela ka nzambe na biso azali mokonzi ya ba esprit bon tango batu bazoloba ba bilima nyonso tango batu bazoloba na mai ezaka na bilima mais siko ezana elima ya ba elima o akonzaka na ya mai o akonzaka na ba espace o akonzaka na ya ba zamba nde yo wana elima ya lola siko pourquoi na nasili sa place wana pourquoi na lobe elima ya lola bana Israël ba uti vers Égypte ba OK vers Canaan bana 2 ans
sandal bazaka nango na makolo bakota nango na kana mwana azaki na 2 ans basala 40 ans 40 bakisami likolo 2 ans kaka sandal azala nango ekola ye na makolo elamba lataka ekola ye na nzoto na kosala ngo ata bato bayembaka bilima ya mai bane elima na bango ya mai ya kosala ngo mais lima ya lola aza capable. Oh là là, est-ce que ça lui fruit à conviction personnelle, et ça lui fruit à démonstration on zamba salayo, et ça lui fruit à kondimana yo, netindi yo obana ko swanzambe lokola elima ya lola to na ba support rebelle. Moïse bakomi na Égypte, Aaron abimisi nzeta bwa ke bongwa minyoka. Banganga bilima ya Égypte bango pe babwaki et bongwa minyoka. Parce que ya elima ya lola, ameli ya bango. Amélie ya bango. Oh là 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 là, je crois que nabanda ko déjà bandeko bazala ko sepela. Elima ya lola. Elima ya lola, veut dire. Alors, est-ce que clip ya Elima ya lola pesa déjà prêt? Clip ya Elima ya lola notre salité, ya 3e nzembo waneza yaya notre salité. Ne tozo senga na bandeko ya mitema malamu. Toza na producteur. Alors to beta pena no masolo ya album ngo, et comme na niveau nini, eza ndenge nini producteur azali. Producteur. Ozo travailler ndenge nini, promotion ezo sala ndenge nini. Producteur azate. Eza na ba effort na biso na muki onzambe azo pesa biso na nzela bandeko to kambaka, bandeko bazo kabela biso, nde to salaki ba album autope single oyo, il y a 3 chansons, Mapeka, Elima ya lola na yaya. To sal déjà clip à Mapeka, ici et bandi promotion, et zobeta déjà presque na ba continuation so ici zali, so ba to ba luki on ba télécharger ngo, ba rozwa yango, mais ma ba bengi bino na chaîne de boembi biso, bo pesa bangwango. Mais musique a réalité zambongo. Mais zana bande ko bele bazana ba mbongo. Et loko sel ngo ezate. Banzembo yo e pambola ba tebele. Po banzembo to sali yango pona ba sentimate. OK. Pour ceux qui pona ba sentimate, faut to tika na ministère nde to teya kana ba makambo na biso to sambela bato bakabela biso. Mais to sali yango po pambola bato. Mutu o yebi domaine ko sambela te sans nzembo. Nzembo ko tinda okota lisusu na dimension. Mais est-ce que ça nzembo yo so ekota na dimension? Eza polémique te bato ba comprendre. Eza na nzembo ko memo na dimension, eza na nzembo ko memo na dimension te. Avec David Togobeta masolo na yo, je crois que to bana kozwa temps ya kosolo na yo mingi parce que domaine ozokota oyo eza domaine moko très compliqué. Lelo oumeli na kata musala ya nzambe ndenge opesi témoignage awa, mais kota la carrière musicale, kota la musique na biso o biso to banai koyoka ya ba papa Patrice Ngoyi Musoko, ya ba tribunal banzembo biso to banai koyoka ya kala na banzembo ya lelo, c'est comme si moi différence moko ezali. Mais je crois que télévision za la kalika mwangonga soki na mwa mukuse différence wana entre banzembo ya kala na banzembo ya lelo ezanini. En réalité, tous en attendent de la fin. Bandeko bazolanda biso, tous en attendent de la fin. Diable a tindi ba disciple na ye, bazape ba chanteur, bazape ba pasteur, bazape ba docteur, bazape ba avocat. Zaka po ba séduire li botanzambe ka Bible lobi, na ba eli bakozala séduit. Na ba eli bakozala séduit. C'est comme ça. Et là si bato ba comprendre na bango. Mais l'écho toza koza muta ba sentiment te. Atanga nde na zolo baboye na convaincre facilement te. Il faut checker nga oyeba naza nzambe ou bien naza nzambe te. C'est comme ça. Merci beaucoup. Alors album ezalaki déjà présenté na église pe na confession religieuse. Je crois que ndeko Glody Longelo azo loba même langage na biso akopesa biso déjà ba image wana comme ça tozonga po tomeka ko sa lango commentaire. C'est bon à l'ingé tomber en chambre.
alternance, donc je veux dire qu'un système il y a. Ah, tant molimo kitara veut dire et ça la rapenza bien. Bandeko bozo landa biso, boza vraiment ébélé salutation na ba maman nyonso, maman merveille tenda diakimuntu, hein, veut dire bébé Shekina tenda, veut dire boza vraiment ébélé servante Bishana Mbela, hein, boza vraiment ébélé maman Divine Mayunda, maman Dalida Kuba, boza vraiment ébélé ba maman oza mwana bino, je pense que loyembo oyo et sali bino vrai bien na banda ko bipai wapi bozali ko landa tonton Gas, veut dire Gaspard Ndongala, hein, wazali kopé c'est la awa na kati na week-end chrétien to solo la naba na nzambe ndenge makamango ezalaka. Donc loyembo oyo et sali pe plaisir, et sali plaisir na couple pastoral pasteur Philo Mawete na maman veut dire molongani ya maman José Mawete kuna na église plein évangile masala na Kimbanseke. Donc bana Kimbanseke pe bana nyonso ya église plein évangile masala, hein, bosimba papa Philo Mawete na maman José Mawete bosimba bango vraiment kitoko. Donc voilà. Gelo kwata ozaya ko sepela parce que wana couple oyo esimio, hein, couple oyo sepeli saka makamba molimo ya Gelo kwata ezali couple Philo pe José Mawete, couple pastoral. Donc voilà, merci beaucoup tozo koba na kati na émission na biso parce que tozo kende petit à petit vers la fin de cette émission. Alors évêque David ezalaki na occasion nini élément auto kolanda élément oyo ezalaki na bengisaki baninga ba pasteur pour na présenter bango album topé ba qualité banzembo na biso officiellement pour momo toza pour na mutu nyonso. OK. Tant te présenter ki to ebisi batu nyonso ba komi na posa na biso ba benga biso ezande comme ça zolanda bi ah ya évêque so na bengi ya koya na domaine na musique obenga na matanga na yo beta na mariage na fête na cérémonie nyonso obo benga biso nazana tarif te mais faut bande ko bato foot à transport. Okay. Voilà, bien répondu l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Alors Toyoki déjà extrait ya tout l'année même na clip ya Mapeka. Est-ce que bandeko bazolanda biso bakoyi ko zwa plaisir ya loyembo konga na lobi ke zo bangi sabato elima ya Lola eza loyembo ezo titre nango ezo bangi sabato. Est-ce que tokoyo ka ne fils que moi a capella nango muki yo bongwani te yawe ya yo bongwani te yawe papa na Lola yo bongwani te yawe papa na bana yo bongwani te yawe elima ya lolo bongwani te yawe obomba ni wapi obongwani te yawe papa na Lola yo bongwani te yawe papa na bana yo bongwani te yawe oh amina yo amina amina ye amina amina elima ya Lola ye amina amina ye amina amina pasole lamboyo amina amina ye amina amina soso mobali ye amina ye oh papa ya bana ye amina ye amina yangonde eza elima ya Lola elaksi tangu mutu azoyemba yango akozinda pe soki mutu abotaka te aza na ba problème naza ko assurer bato. Okay. Soki mutu aza concentré azoyemba nzembo Lola ekita na kati ndako Lola ekita na kati Lola le déplaçaka. Oh si ezala portatif oui. Lola le déplaça. Merci beaucoup évêque David Kassongo. Alors nengo leki na émission na biso lelo soki il y a un besoin par rapport ya album o siliko bimisa banzembo ya mwana tozoyo ka banzembo ya kitoko boy nengo leki boy soki il y a vraiment na besoin o lingi ko soumettre na église corps de Christ muto peut-être azana posa ya ko benga yo peut-être pour na ko produire album oyo pour na peut-être ko soutenir promotion album oyo akoyi ko zoyo na numéro nini et puis besoin penza ezanini okoyi ko présenter na église corps de Christ pe na bandeko nyonso bazolanda biso na moment oyo. Merci beaucoup ndeko esalinga bien par rapport ya penser wa no bimisi toza pe na ba besoin ezali ndenge na lobaki musique bandeko yo baza ba ene na biso ba banda ba yebi ba réalité musique sans producteur et l'axi aux ana moi ba difficulté belé
tout ça na ba besoin belé, il faut tout ça la ba clip ya et clip ya ilima ya lola tout ça clip ya nzembo sengaka promotion na ba TV radio ezo senga biso mbongo yango nazolo bana ba pasteur nyonso ya monde ba chrétien nyonso ya monde ba ndeko nanga nyonso ya monde ozala chrétien ozala chrétienté ozana mbongo ko sunga biso ko benga biso po sunga biso ko benga biso po produire biso tozali tozozela ba appel na bino ko luka biso na Facebook na David Kasongo oko luka biso na TikTok l'homme de Dieu ne rate jamais ozwa biso na TikTok oko benga biso na WhatsApp eza plus 243 81 38 46 280 plus 243 81 38 46 280 au benga biso